Tungisama Yesu na bebi sabolenge na ngai likolo ya makama mokilo oyo nzambe na bomoi Zina nini na mitungisama ngana bebi sabolenge na ngai likolo ya makama mokilo oyo kolia kolata bomengwa utakana Yesu Ozo finge na téléphone, moi bato mobela, moi bato kondi, pour na yo Claudia, pour l'information na yo. Donc j'ai un nom yeba makam. Soko yo, et bien là mkolo yo zanango, ozo se respecter tie, ozo pisa nzoto pas jouer. Puis en plus aussi que jouer on bon monter comme la nileti ma bana na mike, ba kamone no so mike. Faut hein? Yo ka Sonia. Yo ka bina bela Sonia. Na kuta na bese ngane balono. Aibisa likambo osana na regretter na bese ngani balona eliti na likambo osana pasie oyoyo eindelingai oyoyo eshebeli mambolesco oyoyo eindelingai sema bina kuna sono mukanga shaka kusema bina ko lo ngi tika Mase Chiboy oyoyo Papi Masita Masitol. Oh. Pika Bakiriko. John. Correction des voix radicales. Bonsoir. Sur les papiers. Mais qui en a pas on s'appelle. Mais bonsoir. Claudia, ainsi que hein? C'est comme la moi. Moi non je pas na lilipa na tiki ali ajudas donc quand il a nga n'importe quoi Joël on a non tout ça là combien tu peux y va noter Joël combien tu as audace à côté les mélanges Claudia abanda ko lobana nga mabe combien tu pour na nini Joël et où tu vois et où tu vois puis Joël on a tout ça là c'est que nous sommes pas camarades non écoute c'est combien qui t'a tout dit ça oui c'est combien tout tant moi bima wana bananga ke tantine Claudia Bay au moins qu'il na répondre et puis ça na zone na lobby même pas na lobani na combien Joël na lobby no côté chat de l'angola ah château là dessus ah non chat d'Angola, nouveau riche.
Masala ngai. Ntango nakondi masala ngai. Nakondi ngai. Ah, elle a évité. Ah. Tu as oublié notre pied, on est kiné. Il y a masala ngai. Oui, tout problème qui Angola. Nazo kate bonde. Ba dingala. Oyo kakati ozana ngai oyo kakangula portugais. Ministre au château, on a au bureau là, comment ça sauter. Là c'est civilisation mon déjà. Civilisation mon ayo, la bureau. Mais yo ça coûte qui mastaté. Et ça coûte qui bureau. Mais yo zende qui ndé. Tellement de château là, au moins petit terme. Yo allez citer, au moins petit terme. Ninga na zo. Ah, yo mère a yebi yo balé mo bimba. Ko banda na mère ba petit tout ba yebi. Parce que yo je me sens Zoya, je te laisse carré. La Chine. Eloko koyiba ezala kaneleki. Eloko moyibi ezala kasukali. Kobiba na mwasa moninga ezala kaneleki go. Mana mubala moninga ezala kanwa. Je n'ai jamais voulu pour nous. Ouais. Mais, il n'y a qu'une personne. L'objectif est ça. L'objectif est ça. Bango mna pale ba mno mwana ile na tema za petite singa kya yana to kuchene tema na flat singa no to kuchena ye kuna la tsene kwa makambusa na neno matunga la on mana zu nena tunga me ça na objectif moko on a château fou ba si château no comme faut ba château on la pas château on va dire là on va dire du château non ça m'ouye que la kin château papa. Ozana dangola. Kobiloka mike. Tu comprends? C'est le moment moi je comprends tenir. Et c'est $40. Ça te débiller. Hein? Débiller, maman, débiller. Eh, non, ça va. 40. Ozara mo William J à Sola. Masala ngai. Papa Solo. Dango na masala ngai. Il est comme toi mais sur la bonne. C'est tout là. Et vous avez acheté des maisons combien Déjà. Eh, acheté la paix. Ami intime. Allons bas. Cabo, c'est la même $1 danger. Il faut te montrer un château pour $8 bientôt. Ouais, $8 bientôt. Donc, 21 ans bien mon délai. Ouais, faut te montrer un château. Tout on a tika ya ba franc congolais on dit ça. Viens. N'hésite pas, viens. Te regarder sans te toucher, c'est ça mon problème. Aline, mon corner, tell me something funny. Sarah? Beka! Yo, Saudi boy. Jamais. Mais nous amiga, t'as pas ta mère? Maman,
tu boye tozonga boye destination ekoli te mbe totomonde poso so tomoni epesi kochange vie bangola ndelanga yango Amiga, diva. Ya, yo kalaka bambeta ebele banini. Yo no zono. Oya yo. Ya yo. Merci. Ah, yo za calme, yo to zana yo te. Yo to zana yo. Mwana munga isila Diva. Papa, yo zela tu. Faut soit au fie nanga. Ya simbe nanga merci. Il faut que tu connais au fie nanga. Ya simbe fese. Penso mbongo te. Merci. Na simbe la ozwana epo o elianga elie vie na. Ozana na kini ubi ozonga ubi impela ndi. Nazana kin na objectif moko onga na kata kin. C'est pour Zana Ntoloba. Oui, nazana nous. Mais non ça va faire nanga mais objectif nanga isa opena na yeli mais yoti. Je sais que c'est pour moi bakabelo moi. Donc ça la bien pour nous. Bon. Qu'est-ce que fité viens te. ezalaka nelengi eloko moyibi ezalaka sukali kobima na mwasa moninga ezalaka nelengingo soki nanu bakangi yo te mwana mobala moninga mpe ezalaka soki omele bele te soki soyebe omele bele olinga oloba nanga na mbakisa su ya moke te fonga yebiki nga nazala mwasa libala soki fonga sosasombla osasombla yebiki nga nazala mwasa oncle na ogérémi ejowe oyede ngo te oyede ngo bien eza publicité te naoloba nde nalobi so naza na yo olinga totangela bakombo moko eza bizarre eza mbasuka ok bongisa nani pardon chéri pardon chéri yambeka mama boya kwekende bapelaka maladi na po mama leki na ye yedisia ngolo mwana popi ya mokolo ye na bibisi kampela bayaka na Londres abengaki ngai yabotaka na makambo oyo mwana liva kutani na yango mpo mobali na ye wana abimaka lututu te apondaka kaka na botumba na ndako biso moko tobandaka kotumbela ye bafanga yango wana na ya kobatela mwana na kai ye wana ya kotia babote na ye mpola te zipi wana ya mokuse nga nalingi makambo oyo te yaya nalingi makambo oyo te po mona wana bandeko na ye balingi te ye akendaka ndenge wana mama tikala makambo ya Joël wana tobosana nango mon déjà moi esopana ki moi lokota ngo ezate totala liboso ndenge eza wana mama sepela esi tobongi na biso ndenge eza wana so diva ebisaki te mama nga nazokola mama na nga nabongela ko lokote diva nakotisaki na vie na nga mo bangola vie wana uti angola mama dollar eloko pamba aye na biloko aye na mbongo donc ndenge eza nde tobima boye tokokutana nde na vie na nga wana bangola solo wana esolo mama kamalada ngalaka muliona uya deja bosali deja familiale famille mama nazoke solo kwa camarade nazoke na ndeko na nga ya makila ndenge pina kodwa yo mbeka meka yaya mama ok yaya d'accord mwana merci mama ndeko na bien mama moninga alati
wana. Ah maman. Mutu mutaza ndengine peut-être ya lingine boy. Tokene déjà. Na te lo mula. Kasi ça ngai mo kopé la baluki là. Ngai mo kopé la baluki. Sona data mukuse. Mama te ngala tina obeka tokei. Maman. Yaya. Bonne santé. Merci maman. On a la chance les maman. Yo ngai maman na sepela yemo kapos. C'est les Luca. Ouais, Sandra Bilo c'est game na papi nguche. Tena nanda kute na za awa na batandi je crois na kotala mutu mwa zobela na tali déjà na nation na zonga. Sikondi na zonga na nganda ku sikodi ya tu. Sitoko na sololi na bakinyoso. Ok, je te rappelle. Eh, mais c'est Humberto. Ça va? Dans tout cas, ça n'a pas beaucoup ça. Ok, ça va, t'inquiète. Il y a pas aussi petit problème. Quel problème? Bon, c'est un problème vraiment. Bino, ndeko vanda quand la bosolate. Joël? Oui, mon ingano Joël. Bosolate vraiment. Tout sola, tout sola. Ouais, mais là, moi, ça va bien, tout sola bien. Et vous pouvez s'en avoir conseil. Ce que mon ingano marche bien, que yo reprocher. Yo oncle ya Joël. À ce qui parle na nyoso ya yo. Pour nous lingo prendre na ledo. Pour nani? Hein? Est-ce que oh lingo foute ya mwana monnaie de Saint-Jean lingo foute oncle Joël Jérémie yango? Hein? Combien tout c'est regrettable. Yo ngo yebisa. Ozoka moi on a le besoin lokuta. Relation au Joël ça na mwesa ndoko ne yo lingo ba koyebi yango te. Yo combien de relation on a été? Mais nous tout nous. La pexaka aïno ayo kwate. Joël via au kwate. Hein? Joël a mutu makasi. Joël to pexe ningi ni ve ayo ka ngati. Mala komena gangela Joël ayo ka ngati. Bon, au pexaka ni. Relation Joël na mosa on connaît. Relation beaucoup bâti. Relation ah, moi c'est un balise. Ah bon? Oui. C'est solo. Oui, solo. Merci bien. C'est que on est muito confirmé là. Ah? Vem. Iluba. Ndako boputa kate kaka kotila nga ba moto wana na kate na lupango te ya kaka na lupango ngela tika na tina bino ya na lupango te boya ba pauvre boya ba pauvre bino mo na tina bino ya ba pauvre te pati la tema ibo ako puta te pati ya kula bo puta te kabine wana ko pepa bo pesa fanga te e yala kanenge wana mpenza tiki ngela lobi o botaka ya kanenge wana mama oyo ayaka kaka kanenge wana makambene ngite po yo moto kolise kingo tengise kinga kasi. Oh ya mama na ngo ya tata na ngapo lo bana ngi wa. Na ko kanga bya lo bino yo. Mo lingi ko puta fatili ya malete. Bébé c'est bon hein. Diva, pardon, Yuka, maman, pardon, chérie Yuka. Bonjour, ya maman là. Hey! Na yana tena funpe wana tena yana tena na yango te. Zowele. Ya leka ya.
Te, ngai moko mama na ye naza. Ayese na ngai moko mama na yo Zoel yo. Wono ye ko la kisanga pasaporte wana ya nwale. Lokola mota wuti na kati na bembe na mal. Yo Zoel yo. Zoel. Obimala mwasa ngoko na yo. Yo, tikanga. Maman, eza kulongela yo bilamo yala peso mona yango. Yo Zoel yo. Obimala mwasi ya noko na yo. Obimala yebo yebo timola. Yo no mwasa ngoko na yo. Boya moko yebo kanga yo wana. Nakati ndako bino. Soki ngai motaka na yebaki ndako na bino Zoel. Ngai moko na yeko punda yo. Nakoka omoni kati seleti wana. Soko defeki seleti wana no bala moto. Ngai motaka na kati yo seleti wana. Na liki yo te. Na yala dina sololo. Ya. Bukola komona yo sololo. Iva nafuka mi. Maman. Ngai bakola la kisa yo. Omona yango. Maman naza mwana na yo. Yo Zoel yo. Tala muno na yo bala lokola makako na kati na njeje. Tala muno yo nifala kisi ye mokili. Yango wana balobi soko omoni makako likola njeje. Tika ya batala njeje ko kitisa yete. Mama, mwana oyo ya mobali ya mwana nanga oyo. Mwana na ngai ayalaki mobali na ye ya. Mwana na ngai kokanga ye na mwasi ya noko na ye na mbetu. Oyo noko na ya lala nga. Maman, dis-moi. Maman, c'est bon, maman. Oh, maman. Mwasi yako bala batala kana bizaleli. Ata kotakata, ata kongenga lokola mioto. Ata koloba lokola mon père. Mobali ya kopesa motema. Basi mosusu bazali yako balate. Akolukela yo makambo na famille. Akolukela yo makambo epai ya baninga na lisanga. Oui, c'est qui s'il vous plaît? Papa. Docteur Jérémy. En veste. Oh, comment? Ça va? Il dit, yo, na clinique aux hommes na té. Au comme le roi mutokoti wale, au comme il a nanda tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment. Oui, carrément. On a vu ça au cafetière, on a ça à moi quelque chose là. On peut éviter à Snell. Ouais. Laetitia na pesa ye mbongo Snell là. Akinani kufuta te Laetitia ali na bato Snell bakata. Baninga nyos bana kwa menga na ngote. Vraiment. Comment elle va Laetitia? Mutu masona na kuta kika te. Tu na lobio na lobara. Tout le temps au yaka au monde à Laetitia te. Laetitia commandé à 5h à 10h, à 23h. Tu na tourné au akena qui pas maman, non ben pas maman et pas maman zana été. Mon cher, on laisse ça docteur j'aime. À part ça, tout va bien? Tout va bien mais la clinique au monde na té papa. On est des corps médical. On doit être là, peu importe la situation. Il y a ma foyer na biso, il y a ma famille na biso, il y a mboka na biso d'ailleurs, mais on ne peut pas tout comme un truc inaperçu. On est des corps médicaux, papa. Qui wa docteur Jérémy. Il y a qui dans ça là tout vraiment on est à job là, on est boulot. Mais docteur Jérémy. Dans un pour ça vraiment et ça est tombé bien qu'il n'est pas na sola na. Bon, ça tombe vraiment bien docteur Jérémy. Est-ce que tu surveilles bien ta maison? Ma maison? Ouais. Oui, bien sûr, ta maison. Mais quant à ma maison, ma famille là, mon neveu là, moi je sors tout pas, bon, tout justement. Quand je parle de ta maison, je parle de ton neveu et ta femme. Ma femme? Bien sûr. Gelena nanu bena la dunia sina nini na mitungisa ma Yesu na bebisa bolenge na ngai likolo ya makama mokili oyo Nzambe na bomoi. Baby
ata bombe